ekufa bango basaka ngo po quartier tene ekufa soko fa zaka makasi tene kofa kufa akufa te quartier tene ekufa osoko pelo kwa via nepso kwa via za makasi ngo babene afunda bango vie tala boy taya shama olo babo baburo basomono ya baba fure ba plateau basala tala lo ne batelengana tala lo ne basila ga boy batala bongo ba misa minene ndengwana boye banaki ne basona ebe masute bomo bete na babar obite ko febi Suzuki grand chanteur bon chanteur bon asina contrat na bar mo beta zo niveau botika vie calme babia soki lelo via kunda ki kitoko mais via bengisa ebe mababia apatia ngote Kinshasa batangola nde basale fort et ye Kinshasa via récupérer ngo na lufu loko mama leli famille bango bala bana mbongo famille balebu ya ngana moni kuna bataleli mopao bazolo bande mopao mama sengaki soki moyeza to memae aya Kinshasa est-ce que mère na bango otinda mbongo kende poto po ya awa nyoso na ba hotel ra mopao ba hotel mopao ndeni ba garçon nyoso monyala ngali ngasu bango trop kuta mbete biso to za ba problème a Kofi ata mutu mise monta poto lo mela Kofi ba sela biso di stone na ikia sozi video ma be sex ya pornographique ma be na mwata mise moko to ba kima ba lobela via ba tero lobela via ba bundela via te ba lobela via lo mokote ba mise ba boti da Kofi lo minde calme ana ba contre belé il faut qu'en Afrique bio bo kima Kofi lo minde pour nini bokomi ba patron bo bongi bo na boy usko muninga na bino akufi kasi bino moko mama wana pengi pe Kofi ta bengi pe bino de Suzuki lo bino sola na mama kori eya bosko ya Kofi lo minde nini bino bo kima po bonga ale lukwasa ndeko na biso famille na bino muninga bino bozaki na ye ale boka nsambongo baso koka uzo mwa batu moko ko bakima bikimela mwanza na hotela bango so ba ngunyi so tel bango bi obuto bazaka la quartier la te bazaka ba patron bazaka bien bazaka ba ji bazaka ba pale bazaka bien la quartier la te mais ko kibo bakimela Kofi amuna tela bango mona banzi bango bayemba na poto ya Kofi lo minde babara ngo babeta wana tela bayemba ka na banje basika bango bayemba te bazala te mais bayemba ka yango mais vie wana ka mo ba soleil wono mona ba lobele mabenga ba tebuso ba chrétien vie bango tu bazawana mais lelo komika Suzuki patron mais yebo keno okoma patron okoma patron Suzuki mais mon pote monier moi ndimi on a fandi ndima yo kabango on organiser moi messe c'est bon qu'on faire le bien na grand frère bazo contredire vie car vie azaki sous musicien ya quartier la tente Kofi a kosa makamu lelo sa ba miso ba ne lelo o ba souffrir ne lelo ba so Ferrari ba se bien la quartier te lo ba souffrir na ye o le so su problème to boy Kofi a kosa la de A à Z et puis botika makamu wana le buka buya azana famille na ye o ba zangi na bango pe mbongo te ozo subili mo nibo sa caméra na bino o salisa ye bo kimaka bo sangana ka bo salisa ye bo kunda ye o moke batu baba bana réunion na ba tata bi erote c'est-à-dire le mon père écoute à caisse vide le bati bako bataka uchi babe bisa bakare na bango babe bisa batala na bango zo tala ya mboshi zo tala ya fofo zo tala ya champion le champion combone lo ba ye bien ngote stumi jika ona ko zo beta dum vie zo sala bazaki na batala mo ba baby sa onka boye pour en vendre ba poto pour non ça ba kayu pour no linga ga ba bomo kesa ba longa bango nyonso wana so ko yebite matanga na mona carte yebi mam non na yebi nyoso mais on se dérange pourquoi mais on dérange to beteli solo ya mopo moko bango pour bango cassette penako ndo ba longa wana ba bianda funda bango grand frère mais ce que bango ba oloba maloba moko folo midi akundaki babia na honneur apesa ki valeur na famille ya babia siko babia pas le moins qui quartier latin pourquoi pas à ce qui pepe na dei wana bango na baba bande moti bango ba longwa pacha poto boto lempe ba kimi bango groupe bango tout pour quartier latin kala mingi te kaka obosani yo ko ba Kofi papa na abotolo na mamani yo tiki bana kata na mbujimai abana mbujima tiki bana kata ana kiasa abochi bana de ajude tata abe bana poto na poto kuna pe na ki mutu moya avec kuna acheze on marié tika Kofi ko botike ko botike buza bana basi moko ma be boyen internet pour musa musala bino be bona ba poto ba miso ba kima la poto ba zebele jibe ba pipi ba kima wera ba tu ba kima ya tammi ko se gani botuna wa koma to mona bango kala
babosi bosi na batika bakomela bamise na bapoto allez mbuke kosala te bakomi kaka botika la biso Koffi Olomide avanda calme en tout cas. Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Susu Nami Kabi chose simple et on est né là. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Deko mwasi pe ya mobali Posanzo tezali moko ya ba 5 organes d'essence tosengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine de taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, n'a pas ce nini. Fondation GLB, ils ont un kizamba, et kota qui libinja, pasoko, mandaka, mata, basangus, tine yali, poani, kolukanjete, et ça la biloni Déborah. Ma fouta Déborah, et ça a mis la plante naturelle. Ma fouta Déborah, et kati bango baoba. Ma fouta Déborah, kati, kata, kata, bao, 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 bao. Ma fouta Déborah, sucre ma fouta. Yaka Kosomba, lait de beauté Déborah, na rond-point Super Lemba, l'établissement Trinita, juste en diagonale, il y a station Total. Vous pouvez nous contacter sur plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB, ngay na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza awa ile makambe maman Nicole Malonga telemi wana mima hata sula milaite anabuaka na ngati Nicole Malonga makubia na kama kilo mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes,
on ne vous a pas bien sûr oublié. La pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Banakim Banapoto partout dans le monde au Bozolanda biso na Elenga Congo TV chaîne moko na kati ya République démocratique du Congo. Bonjour na bino nyonstu oyo vraiment bo mesana kopesa Martin Engi double vitesse à fusée confiance pour to sala musala oyo tongo midi pourquoi pour na actualité kolukela bino surtout bande ko na biso oyo bozana niveau ya libanda botala Martin Engi double vitesse à fusée. Merci vraiment na la finlandaise Karisha Sadik, maman sociale, Barobi Sunga Goma, Sunga Este, et ça la moi bien. Merci na le jeune patron Junior Lange na niveau États-Unis, na PCOP Bambo Théâtre. Merci na mère doublée, on a Bengaka, maman Alice Massamba, mère doublée na niveau Suisse, OEP, atala rabe mission ya Martin Engi, double vitesse à fusée. Merci P na DJ Tobis, na PCOP Bambo Te Place aux Ali. Merci na Romel Mosengo Mobutu. Bambote na place aux Ali. Mesdames et messieurs, l'autre ko tapé polémique moko po et ça la bien, po biso ko tapé polémique to lingango mais ndenge bien, ya ndenge ya musique. Toko solali solo ya quartier latin, li solo ya Kofi Olomide, mo po mokondi. Oyo, moi ba jour oyo azana niveau ya Paris, na poto po na day ya ndeko na biso. Donc les bukabu ya oyo vraiment atiki biso, artiste et musicien oyo azalaki ex soliste ya Kofi Olomide ya quartier latin ndetoro solango ensemble na Kisinzora to mekano to lobele yango to monaki conférence salamaki Kofi Olomide na ba musicien oyo ya kala balongo na quartier latin bande ko sala po baloba po na corps ndenge ekobima ya artiste et musicien mais to ko tapeli solo ya bandeko na biso bazana niveau ya Goma oyo bazokufa to solango pelelo po toyoki déjà na moi litoyi contribution ezosengama esalama epa ndeko na biso inonce bi to solango ensemble na Kisinzora. Bonjour Kisinzora. Ouais, bonjour Martin, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Vraiment je suis fardé quoi. Tarane na lati. Yango tozo kamolati bo ndenge nini. Donc il faut soutenir mboka quoi, faut soutenir mboka. Donc bendele koyate batna mboka na bango. Donc vraiment je suis fardé dans notre maman Denise, maman présidente à la Chibo. Donc il faut soutenir mboka bitumbele ki makasi na ebité watoto katanga pardon katanga te pardon watoto ya est. C'est l'oroté. Ceux qui va sala nini na ebité fa longola boya. Pour la pour Junior Lange na niveau États-Unis oh pas soutenir FARDC Bendele Koyate le jeune patron Junior Lange hôtel à Kisinzora na baraté so za nini ba kokolo na biso so pa ba sala nini pour lelo est zara na bitumba wana donc en tout cas ça passe je suis FARDC tozana to soutenir bango quoi. Merci, voilà mesdames et messieurs, Fondation Fifi Djouna na pesi bino bambote to monaki déjà Fifi Djouna. Moi ça ongle nga Djouna. Ouais Fifi. Courage ezalate quoi. Maman zo sala vraiment. Bravo. Merci to démarrer car na actualité na biso to lobaki to kena on kana ndenga ba vitesse oyo poto tika tante. Toza awa to monaki Kofi Olomide bazali na biso na Kinshasa après koleka na ba RTG ande ba pesa ye ba trophée albino akende na niveau ya France po akende pe komona mwana na e artiste et musicien oyo azalaka na quartier latin lelo atiki biso soliste na e mais na kati wana to mona conférence salamaki ba question ezalaki batu balobi belé ke Kofi Olomide azwa day wana aya na ngona Kinshasa Kisinzora yo lobini mpona yango bon on bananu tito za na Kofi Olomide na Kinshasa ezagi akene poto pona l'album Légende pona kosilisa album ba mixage ba mastery ko sala mo sala kuna donc écoute peke matanga ya lebukabu ya ezakuna père son âme c'est mon frère nazala na ye na kuta na quartier latin ngana na quartier latin na 94 tangu ya baba sara test chilo na quartier latin donc to monika oeleki bon nga côté musupa na d'accord te nga pas d'accord te na za moi contre yango ou d'ailleurs na Kinshasa bon pas muta supporter ne bango bazo lobela
pode eya awa Koffi Olomide ngana d'accord te aza ex musicien ya quartier latin ya Koffi Olomide donc nazolanda ba Suzuki nde bazoloba moni ba garçon na ba Suzuki no moni bango tu ba oloba na bango tu basana bango tu wana o bakima biso touti Olympia de Paris bakima sima mobimba liboso mobimba ba animateur tu bakenda lebo na bata lebu pardon ba animateur tu bakei nani mbosha kei somona kei mbosam tu bango viens en rambo zonga ka na babiandonga c'est tout donc ya babia kutu persona même ta funda bango pa basala groupe wana académie po Koffi asila donc yé pas le quoi to kebo asili basala ba vidéo bayemba banzembo ya mabe pour la vie so Koffi Olomide lokola biso to zaiki na lokola pe viens en rambo za makasi omoninga kutu kisunjo kana lokola ba musicien to wana ba danseuse to wana ba BBC cré na kena zo ba lola mwana ti ba Gibson ba ya ba tutu to luka pe Koffi mo zaki très puissant zaki makasi donc le loti mono le quartier la tezala to zo ba CNN animateur na barumbu awa batu ba ya ebele donc ba jeune wana tu ba loba na ebitenga pona ngaki sinjora vraiment bino bokima Koffi Olomide pour nini bokomi ba patron bobongi boyena boy usko muninga na bino akufi kasi bino moko mama wana pengi pe Koffi tabengi pe bino ne Suzuki lobi na sola na mama kori eya parce que Koffi Olomide nini bino bokima po bobonga ale lukwasa ndeko na biso famille na bino ninga bino bozaki na ye ale bokanisa mbongo bazokoka ozoma bato moko ko bakima bikimela mwanja na hotela bango so ba ngunyi so tel bango bi obuta bazaka na quartier la te bazaka ba patron bazaka bien bazaka ba ji bazaka ba palais bazaka bien la quartier la te mais ko kibo bakimela Koffi amona tala bango mona banzi bango bayemba na poto ya Koffi Olomide babara bango babeta wana tala bayemba ka na banje basika bango bayemba te bazala te mais bayemba ka yango mais vie wana ka mo ba soleil wono mona ba olobele ba bena ba tebuso ba chrétien vie bango tu bazawana mais lelo komika Suzuki patron mais yebo kino okoma patron okoma patron Suzuki mais mon pote moni moi ndimi on a fandi ndima yo kabango ba organiser moi messe c'est bon qu'on fait le bien na grand frère bazo contredire vie car vie azaki sous musicien il y a quartier latin te Koffi akosama kamulelo sa ba miso bane lelo o ba souffrir ne lelo ba so Ferrari basé bien la quartier te lo ba souffrir na ye on le so sur problème to boy Koffi akosala de A à Z et puis botika makambo wana lebu kabuya azana famille na ye o bazangi na bango pe mbongo te ozo subili mo nibo selsa camera na bino bosalisa ye bokimaka bosanganaka bosalisa ye bokunda ye omake batu baba bana réunion na bachata dierote le mon père écoute caisse vide le bachata dierote bon on la patron ka yana patron bokimaka poye okesa na pena ezalate mais ce sont Koffi Olomide zaka makasité so ka ko commencer mbote so ka tanga tikité so zaka maelete bana kadie mawana ebisio album basaka na kaka niveau pela on a so mais so faire ma casse demne so be biso kisinjora na tozaka peme na viete na ba marketing de to lala ozo pas chance ka quartier se Koffi Olomide chance on la ba leader azala kaka leader lolo botika via lobby en tant que ex musicien na ma contribution na a retia ma messe moi mais instrument faut pas cotiser est-ce que yombo shi ni passe non ozana yo mbosi pa sene zana oko luele camarade instrumenté so fubo kan se fosa coordination bosa na pototi do banda batika na quartier batika na bapoto no te fofo ye banen do botu mo ba basil do mutu tali ba mission na nyo mutu moko te na bango moko alobi atete ke bonde na za 500 € mobimba yango rien hôtel na Musuba muti na patron boko mi patron yoka patron mbetenge kuna loba ndeto sabo yoka patron non makambo ya lebu kabuya Koffi akotia oyo ya ye o amona na ngata ke ex musicien na ye mais so pe Kinshasa au mois dépenser ça masuma kasi tango ya loko mama leli famille bango bala bana mbongo famille ba lebu ya ngana moni kuna ba taleli mo pa bazolo ba ndemo pa mama sengaki soki moyeza to memae
à Kinshasa. Est-ce que mère n'a pas otinda mbongo kende poto po awa. Nyoso na ba hotel ramo pao. Ba hotel pa mo pa ndeni ba garçon nyoso monyala ngali nga sumba ngotre kuta mbete. Biso to za ba problème a Kofi ata mutu mise monta poto lo bela Kofi ba sela biso di stone na ikia sozi video ma be sex ya pornographique ma be awa na mwata mise moko to ba kima ba lo bela fia ba tiro lo bela fia ba bundela ka fia te ba lo bela fia lo moko te ba mise ba botika Kofi lo minde calme ana ba contre belé il faut qu'en Afrique 3 mois faut beta bandu le belé ta ba on ba sila tala ne ba mbali ba sila ba bebi sa ba carrière de ba tala o ba saki na ngwana ba bebi sa ba carrière ba nka pona okima na poto ka pomo ksa moninga passe ozo comprendre pona ka ko bango ba se ba sila succès ya souté et ce qui ne peut être cimetière musique et ce qui ne ba ka so ba tikena ne ba tikena poto ko ba mariage mutumo ba betika ba njema confiance obile bolinga te confiance obile to fingaka confiance za kama be ngala na soda ya Kofi Olomide mais to ka kuna pe ba betra musique yo lingolo ba para musique eza suna musamsu basala net misani bako batakayuti babebisa bakare na bango babebisa batala na bango zo tala ya mboshi zo tala ya fofo zo tala ya champion le champion combone lo ba yebi yango te stumi diga na ko do beta dum vie zo sala bazaki na batala mo ba bebisa on ka boye pour avant na ba poto pour non sa ba kayu pour no linga ba bo mo kesa ba longa bango nyoso wana so ko yebite matanga na mona carte na yebi nyoso mais vous dérangez pourquoi nazo déranger to beteli solo ya mopo moko bango pour na bango carte te penako ndo ba longa wana ba bianda funda bango grand frère mais ce que bango ba oloba maloba mo Kofi Olomide akundaki babia na honneur après ce qui valeur na famille ya babia siko babia pas le moins qui quartier latin pourquoi pas à ce qui pepe na dei wana bango na baba bande moti bango ba longwa pacha poto bo tsolempe ba kimi bango groupe mo bango tout pour quartier latin ekufa bango ba saka ngo pour quartier latin ekufa soko fa zaka makasi tene kofa kufa akufa te me quartier latin ekufa osoko pe ko via ne so ko via za makasi ngo babene afunda bango vieta la boy taya shama olo babo baburo basomono ya baba fura ba platu basala talo ne batelengana talo ne basila ga boy batala bongo ba misa minene ndengwana boye banaki le basona ebe masute bo mo betena babar o bite ko febi Suzuki grand chanteur bon chanteur bon asina contrat na bar mo beta zo niveau botika vie calme babia soki lelo via kundaki kitoko mais via bengisa ebe mababia apatia ngote Kinshasa batangola nde basale fort et ye Kinshasa via récupérango na lufu en tant que petit na ye ba morke banini balibulu bani na sama matanga tu ba podio makamtu to zala wana eleka bien ozuko ba ona babia ba ndenge moko te ko faire zonga kana ye na petit na ye na ye ozuko pa ko zonga babia na pesala rapé bien parce que un grand chanteur via zalaki ko yemba danser via zaki na kombo makasi lam soko leka ba o bazala kuna ozuko pa botika grand frère na soko femde asala oyo amona koki ko contribuer pour na ex musicien na ye aza présenter lelo dans l'esprit ya bien botika fi calme ko ba papa botika calme ko aksel de matang zalaka mess mess na yebi na yo famille lebu ba ko soki ba ne ba ne na be famille lebu ka buya ba famille na to na ba Jérusalem centre ville matanga za na Gombe matanga za limité bango moko eza makamne ko faire beza mamuye komi ya famille na ba batika kotia Kofi wana bolongo la grand frère na Kofi Olomide Suzuki longo la ye yo comme patron de Suzuki o bosse ni comme patron hein mais ndi boza la académie na boko bengisa ebe mamina beti ndi mama sengi binote est-ce que mama sengi Kofi Olomide c'est Kofi Olomide ta ase Kofi Olomide so Kofi okene kuna a contribuer kaka ndenge ezalaka kaka Kofi s'expliquer clair batika vie avanda calme botika rambo avanda na botika avanda calme noki bango mapena ki bango connecter ba garçon ba jaloux le susu bakomika yika Kofi ngo kaka ozaka vient na biso kaka ozaka patron bon solesili baka ba petine mais moi respect ça moi baloba mabe quoi bon baloba mabe bazo soutenir viete ba soutenir la viete ti bana ba potona ya ba biya ba tata na bango te ya ba mama na bango te ya ba noko na bango te
bato pe balana batala dans pe tikala kapé ota pona andini gakso za mama animateur a kete ayemba pa kete memba o ba mimi o donc respect pana mo pa mo konzi botika sala o alingi ko sala vraiment pardon. Merci donc changer mo ebimi. Alors mesdames et messieurs, merci na Junior Langue, le jeune patron à niveau ya États-Unis. Toujours continuer toujours Karisha Sadik la finlandaise, maman sociale, famille Sadik Mobimba, Jean-Sia Sadik Irisha Sadik na niveau Finlande, na pesibino bambote balobi goma toujours na simalabino est bo sunga bo soutenir et ko sala bien la finlandaise. Karisha Sadik merci na fondation Fifi Juna, bozota la biso merci na bato nyonso bo sa confiance et pas Martin Engi double vitesse à fusée Chukuma papa na baby. Alors toujours continuer toujours na kisunzora balobi lisolo ya goma toyoki ino salobi bo contribuer bo sangisa ata ba $10 pour nous soutenir bato bazo kufa na niveau ya goma na ebite kisunzora message no repé sa tango ino bien lobi bo sangisa pour ba soutenir bato bazo kufa na goma. Message no repé Satan yo qui babi contribuer $10 à $20 50 bosunga bato bazana goma. En tout cas c'est une contribution yo tché combien pour contribuer ba oser la contribution na yo pour na bande kona biso ya goma. Merci beaucoup Martin na ngako poza mtamaele masala ya tongo. Olinga ba fantique na yo na la lela fo. Oyebo sala émission na ebisio. Nakoloba boye nakoboya te papa sunga bato na biso bana problème bana passé mais inos bifo yeba ke biso artiste musicien ndou les arasute bana malade de Covid-19 et ya donc ngana moi pona ngalo kwa zo déranger ba musicien misel ya kana ba contrat misel ya kana ba tourner au moins ba misel ba voyage souté ta héritier bana bisel bom abetika ndule moko mais aso bisal bomb OK ba tourner belé ko kende be obeti na France obeti na Suisse obeti wapi ba mongo ekota ko ba fabriquer ba sa papa betaka ba bina file ba betaka wapi ozoko ba biso to betaka wapi musique penako ozoko prendre pas toza moi na best na ba bomoni est wana ndenga na beli histoire père na botinga David Kongoni ko ni 1930 père na ngai sanga na goma ndenge zaka wana na père na betelanga lisoto bana mike volcan e bimanga neza naturel place one na ba mindele ba loba batu ba ko vanda te ya mobutu aloba yango batu ba koki ko vanda te eza catastrophe moko naturel Martin et ça quoi tu le élekelanga sono ke ba monga fula au mo batu ba vanda ba érosion na place ona bazo tonga kaka tango mbule yaka makasi e baluki l'été o tiki biso mama Denise boye ba petisa ba place ba monga fula na mama Olive na mama Olive goma nenge zana ba tu ba koki ko vanda place wana te mobuta loba mindele ba loba et puis banda ko zo ko makaka belé pembele eso lekelangai ezo lekelanga et puis mbongo soki innocent senga mbongo pona ngai mboka na senga mbongo te et c'est esa catastrophe mona tiranya la be esenga ba pays voisin de basunga makamone za mambo ya ba musicien kutu te e mamnanga kisi ndo kana $200 $500 banga te ya pasi na ke ko pesa kuna eza makambo ya gouvernement pour gouvernement biso ça la ko sakantere biso moto zo ko ba vite caméra ba ko senga kutu editer ba ko senga editer biso mo ko to senga te parce que to fara ba kinya pa to ta na RTNC Jamal Libanais mo boye azwaki 56 millions tout comme Willy soki ba Konga azwaki 36 millions 2 millions 40 000 ba brasa donc on a innocent zo salana le bezaka pour appeler ba to ba mapa ba nini ba maya malili mais makamone zo senga bato sko ba suba problème banda ko kufi bato bazwa sikoyo makoki moko ya bien eza $100,000 ezo senga te tema kamtanga eleke na Brazzaville ba bombe ko na Brazzaville ça soit salani bato banda ko wana afundongo te mais $100,000 wana senga ko fabriquer sabi ezelo te ya muke mais tali bino etali biso ba musicien te ya yesu ko ke sunga po eza mutako te kuna o comprendre yem to ni na tseki dimi nae aki bato bazo souffrir wana mama pa mwani na someli bango innocent na ninga mabete vraiment et puis makambo wana ko non c'est encore le gouvernement bato batika kotonga pela ba place wana et ça bien te bato batika po et ko sala makaka événement wana et ko zonga kaka volcan déjà mboka absolument to beta na volcan et sila kana ngoti pour nga
papa nanga soba vundi vokana zaka goma ndeza na kutu kotiana batu bavanda kete saka ba mindele bayaka ka mo tourisme moko batali tali bakena ba omele okoma banda kutalo ba kutana ngo esa nanga pasi na sepeli pene Rwanda oyo to boya ka bango me ba fongola ki moi nzela ya ba te ya kuchola te ya tuza ba pe voisin to za famille ya tuza ka famille ya ninga mabete so lika moyere so Brazzaville ya ka mbango biso boso to kwa tsaka mbango to ke Brazzaville donc aide ça bien quoi to boya te na atanga pasi muninga songi so ndengwana vraiment vira Eric Goga na pese mboti ya na Rwanda abila nzoka tozana ba Congolais bele ba coach Rwanda tozo vivre na bango bien Eric Goga yo ya ngwana master na ngai on a la mingi grand frère na ngai maître Blaise B kwa 5e dan yo ya ngwana ale achongo yo ya ngwana Robivo ma display en couleur Jean-Jacques Pagnabogar à Genève Nisha la Rose na Australie. Merci Fabiola Madidi na niveau ya Belgique. Alors toko tananu to solana nu ba fingi yo pe bazo finga kaka yo bazo finga yo babio salaka baobi oza mwana musala ya mobali na bon je ne sais pas bazo loba bon bazo finga yo to pese la ngono Karine Mokonzi Karine yo ko finga ngata banda lelo ti mukili yo ko finga ngaite ngana kina va do finga lipeka so ngana koza lipeka so lota na habite au mon avis na mokine nzamba sa so batu vraiment sur l'anjo te zalaka na ninga mabete ata reine au Angleterre soit c'est 2 jours batongo ti butu to ba so kolite moi so lipeke zala moi sur l'anjo to vraiment ezalaka nango wana zala ngonde nzamba sam o ko pas sur les zala ngo ma mundela sko na ba mundila sko na ba biloko na ye moi déodorant ma parfum bien poncho ta mutu zala bien ozo comprendre yo Karine Mokonzi zo faire ngali peka solo sakara lelo meto le vendredi soko dimanche so qui nzoto nezandeni bien jour on a sokolaté lelo sokolaté lobi sokolaté nzoto nezandeni eza mutu nyoso ta roi eza mutu tu ala nanga ba yebi nzoto batu ezalaka moi solo moi ni soko sokolité moi ni mo kama so lipeka moi so mutu kela ngo normal yala on naturel mais ce qu'on dit masala maboye yango ce que biso ba kisi nzoka bana pomper parfum bana protéger nzoto nanga depuis 1986 na ba kuros ti lelo ngaki nzoka na zaka swali peka te Karine yo ko finga te bofani yo na ansilizolo mutama boke asila kala au moins ça me mai na poto moi ça grand frère nanga c'est les ilobi c'est les unos kasi moi si na ye kasi mutama ansi ba vimbisa ki vie et sila ya combattant solo sila ya combattant solo ya zana moi si na ansilizolo mutama boke ka batama boke ba niko linga basa batama poto ti moi ça beng ça poto oka ta soto moi ça beng ça poto oka sote moi Margot wanga na moi si mta beng ça poto abota moi ça fait c'est les unos moi si c'est Ronald il est pas na trop un garçon moko bo ingrat na makomba sale no na poto bo ke vana yo na Karine Mokonzi bovandi na bakicho apembe ko felo mida somba ale kisinjora lipeka solo kisinjora nini solo yo Karine Mokonzi yo munoko solo o fiba combien de micro yo fiba moi la moi si balia mbanga te baleki mbanga te mais o se gani balia ke mbanga te ayemba micro ni ya simbité ya quartier latin ya maison mère bon que c'est tout ne ba micro ba ta poto ka ba yemba na bango te mais o simbika micro na ba micro ba feli tout o simba combien de micro moi c'est ba lia mbanga te yiba yeke mbanga te Karine Mokonzi munoko ba lia mbanga te ni so ba lia so mbanga pa boy yiba ko lia mbanga o te ba la chabo mais yiba na Karine to ka munoko ko mabe munoko be bat yiba no ke be parce que afibi trop ayembi trop ba micro ebele na mokili combien de micro o ya yemba o Karine Mokonzi yemba bo fa pena ansilizolo mutama boke o to comédien te mutama boke sans succès petit na briefing Lutumba lekio ana kini ba jiba ba $20 yiba na briefing combien de jib briefing ala mutama boke ok ko fanda be boke ko fanda langa yo kisinjoka senga la koza salite mutamu na propre na tokarate parce que ba tapotu ba mbanga chaque jour ba yaka mbesa ngona ngekenda na moi c'est salteta ngomna plus de 400 caleçons abisoko continue ko take o makasa o akotake to sengi pardon da ça le côté yene mtoko ba penako yipena ba pena na tiki na tangelo ko fianga ezate
bakindumba bango basala na sala ngote mwasi asila kaka gaz na kindumba ayemba trop micro ni yosimbi te micro ni yosimbi yango ba micro yango micro ni yosimbi te osekani osekani micro ni yosimbi te yango oyo simbi te munoko beba bala ko sumbanga te taba mo sibala kambanga te vraiment bokende kofanda boke koloba nanga kisinjora na bina boyi na kofi na one loko mote osala ya kofi lo mote okoloba ya kofi tamo na potone ba basi batamola kati ete yango pezo ya kala mingi te ba ngala mundiri pasa fongoli déjà tambola ci mwana mabe ingrate tamo le moso ba micro la micro là pardon micro ba micro ni ya simbite micro ni kakina simbite la mokili asima na droite mabe asima na gauche mabe na kolia mbanga tabiso bali so mbanga lambena lo so mbanga yo mbanga te bataka pecho asima micro fela asima oya asima micro oya asima misisebo asima bo yuba yuza makanga kofi yuza makanga kofi lo mideo na tundenga pa na beli kwara ko kama respecter mama lia pardon atala kutu makambo te mon conseil mukepe na opesa vie na kofi lo mideo azape na grand frère na linga ke mingi to respecter moi muke mama lia o azana parler ba fi musu vient na boyite na ko pection na bana basité pour musano za bongo pour na rapé batu taka batu nyoso boya na bango kakena za pembe no vie oyebi ozo la message plus de 1000 batu tu ba sepela te tala lelo vie moi respect maman et ça moi bien ta kakena mo ba moi sinon rolela na français et ça lui moi faux et ça lui moi bien te aux grand frère na je t'aime beaucoup mais biso ba petit na yo nyoso tu okoboya te ba sencha kapashi ba ali zana ba sencha kapashi zana ba isho koko zana ba gracité mo ba petit no ba Marlène Kasanga ba petit no ba Retika Zinga beleni kalima ba petit no belé ba ko lo belo pe danser ba ko zano pe danser ko mote ba sika ko manquer yo ba petit no ba Nicole Vangu zo ka vangule ako manquer yo te ba petit musu souvie ba longwa pembe no ne ba se ba sala yo Rafini Tumba lelo ke koma ke Kofi papa na yo o seke mama mi azaki koko na yo o respecter bemba koko na yo te o respecter bemba koko na yo te mama mi ola mga sute Rafim to limbi so azate o zonga te ato sali nyoso ato finga Rafi Tumba o zonga te yo o zonga te papa mi la Kofi o zonga te biso to boyi biso ba pecha Kofi to boyi pour ngana toujours na Kofi lo midi nazara o zonga te mama sala vina yo bobo sala ravin kaka la mingi te mama Kofi na mwani na abosa ni mama Kofi kala mingi te kaka parce kaka membe inanet kala mingi te kaka obosa ni yo ko Kofi papa na abotelo na mama ni yo tiki bana 4 na mbujimai abana mbujima tiki bana 4 ana kiasa aboti bana de ajude tata abe bana poto na poto kuna pe na ki mutu moya en vex kuna acheze on marié tika Kofi ko botike ko botike buza bana basi moko mabe boye na internet pour ça musala bino be bona ba poto ba miso ba kima la poto ba zebele jibe ba pipi yo ba kima wera ba tu ba kima ya tammi ozo segani botuna wa koma to mona bango kala ba bosi na ba tika ba komela ba mise na ba poto allez mbuko ko sate ba komika botike la biso Kofi lo midi avanda calme en tout cas. Merci beaucoup Nayo, merci na Titima Moutiala biscuit na fort Petit Bear, merci na Jeannette Sate, merci na le grand rappeur na kati Angleterre wana Smoky tosi beaucoup ba on Melisha na dédié moi libanga wana 9278 grand rappeur na Nina Kabesa manager bozala bien Milan Intercontinental bozala bien Choupette Tumba TV Choupette Makopa na le fort na Swed ya Matu Idole papa na Matu Junior ya idolo papa na Matu Junior je suis RDC vraiment je suis tenu par le FARDC merci na bino tu olinganga ya nangai ona linga mingi ya le moke mokulu to loma cravate na ya Robert Lokonda na ya Jean-Jacques Pagnabogar à Genève sans oublier ma sœur crème vanille Micheline Monekene crème vanille place aux à Dubaï kuna na vacances et wana vraiment on a le balelo numéro téléphone nga plus de 140 ko mboka Wuli Musheni vie Wuli Musheni yo za vie nanga ba petit ko ba Karine Mokonja na vie football tala
ndenge Kofi Asungio, Kofi Akucho ba studio, assez so ba clip na ba Champs-Élysées, Vivian Koy. Camarade na moi na Belgique na poto. Abi na clip na ba na Champs-Élysées na Kofi. Taninge lelo a manqué Kofi. Lobi a manqué Karine Mokonzi. Lobi a manqué Beda Chour. O manqué lobi tête ndai maboko bag monter maman Rachel. Chance kutu tête ndai asara ne bato ma sa tête. Alingane batute. Yaza na moi c'était Karine. Maman Rachel pardon. Maman Rachel. Osupa ba vie était abino. Ba Jacques boss Sobanou kana États-Unis était abino boss de moi. Il y a Bogart quoi. Boss de boss Jacques Sobanouka na États-Unis na peso mboti passe aux alliés. Vraiment numéro de téléphone à 20 jours 00243. Voilà numéro 81. Tu as simi téléphone ba mona. Yango téléphone nga. 81 99 088 65 081 00243 81 ndete bana Congo 99 99 088 65 to utana WhatsApp o ngana lobby yango wana batika ba misa quartier latin bosala o kofem da lobby mes ekozala be botika la famille lebuka buya matanga na bango eza ya bino te po bana lote bana lote vela nga rambo kofero minde sunga ba moni bazongela kayo bozongela ka viango oboninga katia te kufa viango bosutenaka ye te viango bokimaka bino nyonso talo ne botelengana ntango bozala na quartier te na ye bango bazalaka bien so bauti poto jipasika bauti poto lupango bauti poto boy bauti poto bilamba bauti poto bazwana ba 3 4 ba 4 4 babolonga quartier la te tala lelo botika kala biloko kala kofi apesa bino mandako bosomba o kofi asonga bino botika fe calme ana ba concert rebelle bino est-ce que bango bana mbalo niveau aussi là. Merci na Bouroussa garçon de chance na Lyon. Merci na Odile Makwa na Orléans, motema neto d'Angola, maître corps Korema Samba Makengo peinture ya corps ya Bogar, papa na Dibor quoi, ya botana ba mindele quoi. Elle offre yo na yope. Je t'aime beaucoup. O masalanga. OK, moi mbote ya tamu balé. Musicien Angola, ou Angola quoi. Moi mbote na batu balé. Baba mbote pas aimons les quadres donc le grand mopa Kofi Olomide donc bisoba petit-fils parce que Bisoba Nanjora ta petit-fils il y a les quadres donc mbote pas le vieux Matou idole le papa Dieu de Nekaenga ma grande sœur propre na États-Unis Lisette Longongo Nambane Alexis na balé qui na tout bazan aux États-Unis bambote bon ça vinanga pardon ok na bosengi na zongi pena kapska panga la loma la Rolls na PC bambote patron des patrons patron ya bita ki sombe mama bita vrai chéri bozala bien batela kapanga la bien wana azaya yo azaya mutute boss yo yebi et puis sans oublier boss nanga mususu o afutanga par mois musicien héritier watana bazada na potokuna vraiment azala vraiment bien a beti concert ya $100 batu ba uza ngiti batu ba futa biro ba soma mapa na ipaki na tongo boy vraiment respect na yo vraiment inos bien yo yebi tika no soma miseto za calme mama goma ya volcan ya mboko esa la lar mboko ala mboko boto ka ba monta batu suba ba ko ya solo chamal ba so ba monta wana. Merci mesdames et messieurs, voilà Elenga Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée toujours continuer toujours na ba vitesse oyo pour esa la bien. Merci na le jeune patron Junior Langue na niveau États-Unis balobi Sungamboka FARDC Bendele Kouyaté. Merci na la finlandaise Karisha Sadik la reine maman sociale na Pesibino Bambote place Bozali. Merci na Glody Diasuka la mignonne. Merci na Tracy Mbelenga Pro. Martin Engi double vitesse à fusée Elenga Congo TV. Situé au numéro 4030 avenue Cadastre dans la commune de Barumbu, les restaurants Siwaston La Bella est opérationnel depuis le 16 avril dernier. Inauguré avec les bénédictions du pasteur Mike Kalambay, mais c'est Denise Betou, l'une des sœurs de Fifi Siwa, qui a coupé les ribbons symboliques. Le restaurant est ouvert. Faites un tour chaque jour de lundi au dimanche. Cet établissement commercial où est servi des mets congolais vendent sur place et emportés. C'est juste pour leur dire merci. Naba soutien na bango nyonso, à la financière, à la matériel, à la morale, à la physique.
donc tosepeli mingi tokumisi nzambe. J'espère que bato bandoya po biso to bandoya donc tozui chez biso ya sika quoi. Au nom de ma famille, au nom de mes amis, je dis merci infiniment pour le pasteur Mike Alamba. Oui, non, mais la madame Christelle Mouabilo. Azam Mouto à Doctanga, à CP Lanangaï. Merci infiniment. Vous mettez la poste comme ça, RTGA, ma bonne. Merci infiniment. Animatrice des émissions à la RTGA, Fifi Siwa veut à travers ses restaurants exploiter son côté culinaire en offrant aux Congolais un cadre idéal pour se restaurer. Congolaises et Congolais, allez savourer des spécialités sans modération, c'est Stiwaston Labella.